Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, Mbote Nabaïban, surtout vous allez brancher ce côté na chaîne télévision Nabino MD Pro Télévision Kakandenge. Moussala, Moussala, Yamalamu. Vraiment, je suis très heureux, moi, votre humble serviteur Serge, fidèle du Kakandenge Bobé Marangai Motonzambe. Il y a représenté Bino, émission Nabino Yalelo, meilleur talent. Merci beaucoup, merci à ingénieur Junior Kalex, vraiment. Je te dis merci, na Moussala Malamu, Oyo Ozali Kosala. Merci à mon dipro, Papa Benoît. Je vous dis vraiment merci à l'équipe Mobimba. Il y a MD Pro Télévision. Merci à Bastar Nyonso tout. Oyo Bosepelakana, président Fidedi Motonzambe. Merci les amis de Serge Fidedi. Merci na groupe cinéma Fidedi Mobimba. Vraiment, je dis merci na ba téléspectateurs Oignon surtout Bozali Kolanda Biso na télévision na minute Oyo eza émission na bino meilleur talent. Mais meilleur talent na biso ya lelo toye na spécialité moko. Spécialité en tout cas tongito lobela eloko moko ya motuya na lingio motoza na ndako meka ko pesa biso matoi meka mpe ya kofandisa penda téléphone na yo nani meka kofandisa je peux dire quoi meka kofandisa télécommande na yo parce que toza le loko moko ya sika Oyo eye na kati ya République démocratique du Congo et ko sepelisa yo et ko za la bon avantage na yo et ko za la paix bon avantage ya ba Congolais nyonso tout. Merci beaucoup vraiment nalingi ingénieur Junior Kalex après sa biso invité na biso. Bonjour papa. Ouais, bonjour Ndeko Fidedi. Merci beaucoup Toyambio Awana émission meilleur talent bayeban surtout bazali kotala yo balingi bayeba kombo nani. Oui, merci beaucoup premièrement pour la parole. Je m'appelle Maurice Kemba Vodo. Ouais. Maurice Kemba Vodo bayeban so bazotala yo balingi bayeba qui est Maurice Kemba Vodo. Voilà. Maurice Kemba Vodo premièrement dans la situation congolais. Naza moto oyo azobunda pona lobiko ya peuple congolais premièrement. Pona lobiko ya peuple congolais. Oui, moto oyo azosala effort pona abimisa bato be na chômage. To pe moto oyo azosala effort pona asala ke bato ebele bazali président ko la Moïse devant bana ya Israël voilà. Devant bana Israël Moïse ba benga ki mobiki c'est parce que ayaki na un plus. C'est ça avec moi Maurice Kemba Vodo. Merci beaucoup Kinshasa. Maurice Kemba Vodo alobi azali lelo Moïse ya République démocratique du Congo moto oyo aza jeune moto oyo alobi aye kobimisa bato ebele na kati ya chômage sikonde omo azolanda ngai na te bazol comprendre te wa jeune boy so oyo kobimisa bato ebele na kati ya chômage na ndenge nini nikana ko expliquer bato ba olanda yo chômage ya moko bango ba obimela ngo na ndenge nini. Merci beaucoup Ndeko Fidedi. Premièrement, bit nabiso, topé eloko on a memeli peuple congolais. Ya liboso eza Koma Kolochen. Comment nini? Koma Kolochen. Koma Kolochen. Merci beaucoup Kinshasa et Nakatote. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville. Merci Nabaïban surtout vos amis vraiment wana pona kolanda biso. Nalobaki pe na bandaki ne banalobi émission meilleur talent ya lelo et on a spécialité dans mon morubu. Bana mboka bo fanda na bisa bino fandi sa télécommande tano téléphone pembeni. S'il vous plaît, yoka vraiment zala attentif. Makamo ya bien eye. Ngai boyebi bien que na lobaka pamba te, mais na lobaka avec beaucoup de raisons. Mwana mboka lobi comment Kolochen to découvrir chaîne Yanini. Merci beaucoup Ndeko. Bale bazola ngayo bali ba découvrir akoma Kolochen chaîne Yanini. Oui, merci beaucoup Ndeko Fidedi. Quand on a le bac qui mbala liboso nabi koma Kolochen ya télévision. Ah bon? Koma Kolochen ya télévision donc na chaîne na bouquet na biso Berosat International. Bouquet nini? Bouquet Berosat International. Bouquet Berosat International. Merci beaucoup ingénieur, s'il vous plaît. Ndeko Kombo Zali Maurice Kemba Vodo. Maurice Kemba Vodo. Bana mboka eloko ya malamu eye na kati ya République démocratique du Congo balobi comment
Tokolo chaîne na bouquet, nouveau bouquet, bureau international. Yo motozo landangai, bureau TV international, ils allaient bouquet à Sika. Oyo eye na kati ya République démocratique du Congo, oyo représentant na yango to PDG na yango na kati ya RDC tozali na ye awa monsieur Maurice to tia mato ndenge na lobaki fandisa télécommande na yo fandisa téléphone parce que makambo ya bien ezali ba jeune talent ba nouveau journaliste bandeko ozalaka na poste ya kosala visibilité même bandeko ba chaîne ya télévision occasion yango oyo ya kokota na bouquet oyo eko permettre chaîne na yo etalama internationalement. Vraiment merci beaucoup chef de journée par yo. Mais c'est fidèle dit il y a beaucoup de gens bah on a besoin un jour bah pensaka pour ça la chaîne bah comme ba kolo chaîne donc idée on a ezala penza et pas ya bato belé. Mais au moins, on ne pas un bouquet voisin, au moins, on va parfois $1 500, on va un prix à l'école. Mais au biso tu y pour faciliter mon news. À comment la chaîne de télévision. Donc, il y a yemo. Il y a yemo. Donc, yemo n'a nous gérer. Papa Maurice, chaîne de télévision au bureau SAT. Et ça chaîne de télévision YouTube MD Pro Télévision. Merci beaucoup. Chaîne et la chaîne de télévision, et internet, et YouTube, et chaîne de télévision. La télévision, la télévision, c'est normal. Et tout à RTNC, miel télévision. RTNC, nous sommes la carte à bouquet. Si vous avez bureau télévision, bureau Satwana. Mutakozwa ngondengeni pour aller découvrir la chaîne de Katia bureau sat. Akozwa bureau sat dans ngondengeni. Est-ce que ezali entreprise mo ça quelque part ou bien la place ni pour découvrir bureau sat wana ba découvrir ngondengeni. Bon, pour l'instant, on a découvrir bouquet bureau sat international. Pour la chaîne est belé en direct. Premièrement, on peut télécharger en haut na Play Store. On a télécharger na Play Store bureau TV. À partir de Wana, il permettre que la chaîne est belée en direct parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent taper vendre de la TV mais avec bureau sat, un manque au côté par exemple chaîne donc aux autres tout en direct. Donc voilà. Donc, bandeko bazolanda biso na Kinshasa, bazolanda biso na Brazzaville, bazolanda biso sur l'internet. Bureau sat ezali bouquet oyo eye awa na kati ya République démocratique du Congo pour faciliter yo, pour faciliter biso ba fidèle du oyo to comme pe ba kolo ba chaîne ya télévision. En tout cas, ceux qui ont ligné, ont découvert bureau sat aussi ka téléphone, c'est que au téléphone pembeni. Mais si ko sima no téléphone na yo quand on a Play Store, beta bureau sat B E R O T V bureau sat TV. Au petit bureau sat TV, au compte na kati, on installé yango, aussi on installé bureau sat. Après au compte ça mo facile, so compte kaka. Mon ba komela yo bienvenue. Au cliquer na bienvenue wana, mbala moko mona fidèle du mauvais télévision, bisomo toza déjà wana na kati. Merci beaucoup chef. Sikoyo ba e ban surtout parce que on a besoin de comprendre que bureau sat ezali bouquet oyo eza déjà na kati ya Play Store. Bazo télécharger peu déjà. Vraiment bato bo télécharger bo benganga, bo benga na numéro wana, bo expliquer ngai vraiment ce qui peut pour lingi ba selo chaîne na télévision. Chaîne na ya YouTube e ko na kati ya bouquet bureau sat. Benga biso na numéro wana DG azali awa to hotel na contact na DG oko fongola chaîne na yo sans problème. Et ça chaîne ya internet ité, et ça chaîne ya télévision pasteur na bengi biso ba pasteur. Journaliste na bengi yo, homme d'affaires, femme d'affaires, docteur, traduit patricien. Bino bato bolingaka ba publicité bolingaka kolobela makambo na bino. Opportunité yango yo yaka okota na bureau sat. Vraiment bouquet à malamu awa tokolia bango 3 points. À bientôt bureau sat. Toujours likolo. Merci beaucoup Mokondi. Tolingi toyeba bande ko ba ko komela ngai. Bonjour papa fidèle dit tokozwa bureau sat yango bureau eza wapi. En plus c'est tokosala ndenge nini pour que
Tokotana Berosat. Merci beaucoup, maman. Au béni son numéro tel. Berosat, tu le bien. Ezali na Play Store. Quand on a Play Store, na téléphone, na téléphone surtout. Beta Berosat. Berosat, on télécharge l'application wana. Après, na 4 applications, on installe yango. T'as aussi qu'on installe yango. On continue na 4. Au moins, on va bienvenue. Le monde est chez vous. Merci beaucoup, chef. Pour notre chaîne, na Berosat, il faut appeler ça combien? Bon, Nalbaki, ils ont premièrement dans les prix promotionnels. Prix promotionnel. Pour na batunions. N'avait occasion, on a payé un mot moutunions, on a besoin comme à chaîne. Et par la biso premièrement, so yé to taxi, on te gagne, yé la biso ba $15,000, y'a na boya, non. Parce que ndé na biso que Maurice Kembabo de premièrement, n'a un souci à peuple congolais. Parce que ils ont pays nangai mboka on a botami. Alors, on a montré que nous avons besoin à faire la chaîne, na bouquet na biso Berosat. Donc, ils ont na $100 ya pamba. Avec $100 ya pamba, au fond la chaîne. Donc, mais $100 wana, ils ont le foot à bouquet. Au fond la chaîne, donc au foot à $25, il y a un technicien, puis c'est $100, ça fait comme $120, $125. Donc, au fond la chaîne, pas de problème. Donc, on va le foutre à nos bouquets chaque fin du mois. Merci beaucoup, Kinshasa, pour mieux éclaircir Malumaya DG Maurice. Alors, Biboye, yo moto Zolangangai, ce que lingi au fond la chaîne na yo awana bouquet Berosat. Et ça simplement n'a plus promotionnel. Qu'on rate tes opportunités, $100 ya pamba. Ça n'a bien $100 ya pamba. Au bakisi kaka $25 pour nos techniciens, ça nous fait au moins $125. Na place que nous avons beaucoup, basengo ba $12,000, basengo ba $10,000. Berosat et PCO opportunité ya kosa la chaîne na la télévision na $125 ya pamba. Na lobi bien na $125 ya pamba. Au sali chaîne ya télévision, je vous promets, ce que vous avez quand la téléphone na yo, beta Berosat au komona comment qu'est-ce que la chaîne est ébellée par un pays non surtout. Merci beaucoup, chef Omega. Je vais vous expliquer ma téléspectateur utilisation pour utiliser Berosat. Surtout, la chaîne. Bon, nalbaki pour na kolanda ba chaîne pour ils ont la carte ya bouquet Berosat, ils ont facile. Donc quand tu as la Play Store, on met kaka Bero TV. Lorsque on met à Bero TV, pour nous on a ba chaîne tout. Ba chaîne tout wana olanda teke o diffusion on ni quand il a chaque yo, tu as une chaîne YouTube, tu on ni tu internet, tu mets toi chaîne à télévision. Lorsque on compte olanda ba chaîne tout en direct, on est parce que il y a beaucoup de gens parfois pour recueillir, parfois aux gens on a TVT, mais à partir il y a téléphone à you, on a la chaîne Nyon sur Zawana en direct. En direct, donc là on a la chaîne tout en direct. Donc dès qu'on télécharge l'application à bouquet Berosat, donc on a la chaîne tout en direct. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup monsieur Maurice, vraiment. Moka biso baye tozali wana pona kobunda pona bino lelo oyo ngai fide di mwana bino na yeli boso etando eke ya komemela bino bouquet ya sika pasteur benga biso na numéro wana to sale chaîne ya télévision na kati ya bouquet oyo eza international eza internet te eza YouTube te eza vraiment chaîne ya télévision benga biso benga na numéro wana na kotona contact na directeur Maurice okozwa chaîne na yo bande kono surtout pe oyo bozana posa yake bolandaka ba chaîne na bino neti fidèle du mauve télévision na kati ya Berosat neti MKV na kati ya Berosat o télécharger kaka application Bero TV nazo bandela télécharger application Bero télévision alors o installer yango. Après, au côté, au Romona, la chaîne est allée à Ebélé. J'appelle aussi ma propriétaire, ma PDG, ma DG, ma cordon.
ba directeur technique, ba directeur ya programme, ya ba chaîne déjà déjà la carte ya mboka na biso. Moi, votre humble serviteur, tant que directeur et marketing à Bureau Télévision, je vous appelle, Bobé Nabiso na numéro 1, bonjour ma chaîne Nabino, et quand on a Katia, Bureau Sat et Kozala vraiment, et le remords y a bien parce que na Bureau Sat, le monde chez vous. Vraiment, merci beaucoup, DG. Tolinito y a des détails et belé, Banamboka, parce que ce sont des détails et belé à propos de Bureau Sat. Parce que des détails, explication claire. Bon, pour les détails clairs, Berosat, ils ont fait la chaîne, mais Berosat, ils ont embarqué la chaîne. Même la chaîne existe déjà. Même la chaîne existe déjà. Du coup, au côté n'a bouqué Berosat. Mais Berosat, ils ont tellement marqué na Congo. Na Congo, ils ont une application pour nous ils ont une application. Mais les bandes à Mboka, Berosat, ils ont déjà utilisé parce qu'il faut moi mis les lotés. Ils ont booké les lotés, donc ils ont déjà utilisé dans les bandes à Mboka, dans l'Afrique du Sud, donc partout. Donc Berosat est vraiment partout, donc ils ont international. Donc excusez, DG Maurice, donc nous tous dans la carte, nous sommes tout à téléphone. En Afrique, si on a la TV. Oui, en Afrique du Sud, on a la TV parce que on a un système système internet. Système internet. Donc, bango ce que booké au bassin là, ils ont booké Bureau TV. Net na Afrique du Sud, ils ont booké Bureau TV. Donc, so dans l'économie dans Afrique du Sud, mais quand on tourne peut-être à Boulakissa. Ben mboka bazolanda ba à part Afrique du Sud. L'autre chose mika Afrique du Sud. À part Afrique du Sud, Bureau TV peut autant ba pays net nini. Bon, Bureau TV n'a pas cité ma pays parce que Bureau TV est international. Moi, s'il vous plaît. Tout ça limité. Mais quand tu as limité, mais quand tu peux ça va nous comment que va payer les autres talents. Moi, que ça n'a bien marqué. C'est pas n'importe quoi comprendre que tu as marqué na boue. Et bande comme dans la biso na carte MD Pro Télévision parce que ça peut international. Vous avez nanga ba ça va te filer di namboka boeza na mboka boeza voilà. Merci beaucoup. Bon, pour la cause Bureau TV, malgré la bien internationale, mais la cause c'était que quelques pays, voilà, juste quelques pays, voilà. Quelques pays, tu vois qu'on soit net, Bunia, tu vois qu'on soit net, Amérique, tu vois qu'on soit Paris, tu vois donc le pays ils ont tellement donc cité donc écolier en Gonga parce que le pays est tellement ébélé au Bureau TV ezali. Le pays est tellement ébélé au Bureau Télévision ezali. Sikoyo awa na République démocratique du Congo. Bureau topé installation ya Bureau TV ezali wapi soki moto na mini choyo azana besoin aya kopesa mbongo na ye ya chaîne aya kozwa signal na ye aya kosala contrat na Bureau Télévision awa na RDC Bureau topé akosala ndenge nini. Bon, na minute oyo toza na adresse fixe te ya kopesa pour na bureau mais pour na moto azwa biso abengaka na ba numéro na ba numéro oyo uti opesa wana dès que obengaka na ba numéro oyo uti opesa wana nde tokoriente yo koma kosala ndeni okutana na biso mpe mpona osigner contrat donc obengi biso mais mpona sikoyo tozopesa na adresse fixe te ya bureau. Oui. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, merci Nabaïban, Sobozaliwana, Liboso ya télévision Nabino Pona Kolanda, émission Nabino meilleur talent, les lots Toloba Kipé, Tobandeli Susu Koloba Yango, qui est spécialement Pona bouquet, Bureau Télévision Pona Kubanda Baïban, surtout beaucoup de biso, na moi, tango ya musika, c'est qu'il y a un retard. Les alliés bouquet international oyo mwana mboka Maurice papa social moto alobi ye pas ko soutenir fiso ya mokonzi ya mboka alobi acheli bana mboka bakoma bakolo chaîne bakoma bakolo mapambo bakoma bakolo nini mais DG Maurice alobi koma kolo chaîne sala chaîne na yo moko awa na Bureau Télévision en tout cas télécharger Bureau Sat, on continue à Play Store. On continue à Play Store. On télécharge Bureau Sat. Si on télécharge Bureau Sat, et si au moment où la fidèle du mauvais télévision, chaîne n'a vu nos événements, le programme est l'Engikuna. Vraiment, merci beaucoup, chef. Malgré Oye Dissibiso qui adresse les nous fixité,
mais vos propres numéros na yo moko oyo ko permettre que public et bateau baza dans les besoins ba mekana pour jouer en contact na que belé ba obenga na numéro wana eza numéro na ngai personnel benga biso pe na numéro wana ezali numéro ya direction ya marketing ya Bureau Télévision. Nous sommes là pour vous. Bureau Télévision ezali monde à votre portée, donc monde chez vous. Mokonzi numéro de télévision, numéro de téléphone s'il vous plaît. Bon, numéro na biso pour na ozwa deuxième Maurice Kembavodo. Pour na ozwa biso mais na pesa ka pesa numéro na ngate parce que ils na ba place les na ba to oyo et sengi oleka nde ba orienter directement et pas na ngai neti monsieur Fidèle. Voilà. On nous a besoin ya nini après ko leka même pas na yo et pas na yo on peut orienter directement par na sans problème. Merci beaucoup et pas na ngai kaka ndenge mokonzi alobi vous avez besoin de chaîne ya télévision les cas et pas ya Fidèle les cas et pas na ngai en tout cas bino surtout bolamuka bino bato bolalaki bolamuka marambo ya bien et en tout cas merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, merci na ba téléspectateurs na biso surtout merci na bino pe ba et bon surtout bo fandi liboso ba chaîne ya télévision na bino liboso ya ba etando eke na bino liboso ba téléphone na bino pona kolanda émission na bino meilleur talent merci beaucoup. J'invite tous les jeunes talents, tous les artistes, tout le monde, aux la papa, aux la maman, femme d'affaires, quoi que ce soit, yaka kola qui sa talent na yo awa na MD Pro Télévision. Vraiment, je vous dis encore merci. Chef, peut-être orientation pour le Cameroun, pour essayer de Oloba, pour na ko oizana mutema na yo à propos ya Bureau Télévision, peu public qui va olanda yo za l'année. Ça la venir à l'aise. Bon, pour na oyo na Oloba concernant pour la public. Bureau TV, topé Bureau Sat, ils ont booké oyo et ko faciliter moto news. Bureau TV ils ont booké oyo moto tout aye donc il doit faciliter moto news. Même ba oyo ba besoin comme ba kolo chaîne, même ba chaîne oyo ils ont besoin de compte na booké. Alors na booké la biso dans so côté nazo bisa moto news que vous a décidé. Parce que beaucoup na biso est tellement partout bino ba o besoin besoin kota na bino pe ba o besoin besoin beaucoup ça va chaîne to bino ba o besoin besoin pour fongoisa ba chaîne donc bo bien biso na ba numéro bo mona eza affiché wana beaucoup zo ngai mo directement mobimba. Merci beaucoup moto moka komenga merci Fidèle moto nzambe. Est-ce que chaîne yango pe e ko yiko sala ba direct Bureau Sat ozolo ba mingi wana est-ce que chaîne yango pe e ko yiki ko engager ba journaliste. Voilà, est-ce que chaîne est ça va direct? On ne peut pas bande passante na Bureau Sat on a plus cette chaîne est ça va direct. On peut engager ba journaliste ndenge de quoi lobby. Quand on na bisa kio papa Fidèle. Na bisa kio biso premièrement biso doit chaîne était. Biso doit chaîne était mais biso to bimisa ba chaîne. Na bisa so do comprendre ngai. Bureau Sat eza chaîne était mais za booké. Booké aux autres ça va chaîne, aux autres bimisa ba chaîne. Alors biso to ko engager ba journaliste. Te alobi boye. Soki mutasali chaîne na ye na kati ya Bureau Sat akope kosala ba direct il est tout ça bon MD Pro Télévision akocha ba bande passante akope ko engager ba journaliste basala ka ba émission de chaîne de télévision voilà. Oui mais pourquoi pas quand on parle de chaîne donc biso dans de fongo to pesi mamna donc biso est de contrôler ils ont des signal les gars mais oyo mambo ya oyo ça etali chaîne etali biso dans au sala nini o engager même 1000 journalistes au sala etali yo moko biso est de contrôler pas na yo ils ont un signal ici. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, merci je crois que biso nyonso tout tikoyoka pe toyoki ndenge nini DG Maurice représentant ya Bureau Sat international na kati ya République démocratique du Congo awuti koyebisa biso ke Bureau Sat ezali bouquet oyo esangisi ba chaîne ya télévision que ça soit dans la chaîne déjà à télévision yaka awa na Bureau Sat okoleka internationalement ba kotala ngol su koleka nde batala ko liboso olingi pe ba créer le yo ba salela yo chaîne ba pesa yo chaîne ba pesa yo signal s'il vous plaît benga biso na numéro wana vraiment toko salela yo chaîne ya télévision
En tout cas, appelle-moi vraiment pasteur, pas docteur. Surtout bino ba pasteur bolingaka mingi. Olekena ba chaîne ko ba nyokola pasteur. Occasion yango yo pasteur, docteur, yaka osa la chaîne de télévision en facilité avec $125 seulement aujourd'hui signal P, aujourd'hui serveur nayo. Merci beaucoup DG Maurice Maliloba. Na ba iban surtout bazolanda biso pe balandi biso pe to commune de na suka la émission na biso Maliloba. Bon, liloba nanga ya suka ezali to consommer pe to landaka bouquet na biso Berosat International parce que la bouquet na biso bozwa toujours ba chaîne nyonso en direct. Yo mutu oyo parfois zo ata ou la TVT musala tout ça donc mais avec Berosat on a ba chaîne nyonso en direct. Donc on a pesi équipe technique mobimba. Il y a beaucoup de Berosat International na Afrique du Sud et na Amérique. Donc, na pesibino iso bambote pour na musala oyo salema donc et continue toujours. Na pesibino vraiment bambote na PCP. Ça va m'appeler en français et en anglais pour pas qu'on la français na moi. Non, lingala c'est bon déjà. Lingala c'est bon. Français na moi anglais ba ta féliciter pas là. Non, lingala déjà c'est bon. Donc na pesibino nyonso bambote. Que Dieu vous bénisse parce que na pe musala en Zambie. Na pe musala en Zambie. Pour la Bible pasteur, prophète. Oui, tout le système il n'a pas pasteur, prophète. Vous avez besoin au fond de sa chaîne na yo na bouquet Berosat International. Vous avez besoin au fond de sa chaîne. Opportunité yango et pesa melo na facilité parce que comme à un moment donné, oyo to banda su boyambate. Et comme après au fond de ça, biso beto comme ba bandeko o yanga mwana. Donc pour la au fond de ça et comme à ça ba $15,000, ba $20,000. Alors tant de pesa opportunité oyo mutu nyonso yaka o saisir yango pour na bino ba pasteur ba nani ba docteur donc yaka o fond sa chaîne ayo. J'espère que okozala décider parce que bouquet na biso eza international na bible international ata mutu aza na suka ya mboka kuna aoza na facilité ya kotala yango parce que eza bouquet moko oyo ezotalema. En tout cas merci beaucoup na PSP, merci beaucoup na bao nyonso balingaka ngai, merci l'équipe technique, merci na bino nyonso. Que Dieu vous bénisse. Merci Nabino Nyonso, que Dieu vous bénisse. Comme il nous a béni, hein, le DG Maurice, DG de Berosat International RDC. Je vous invite, mes chers amis, mes chers frères, Tokomina Suka TV Zalingunga, Benga biso na numéro 1, Benga biso vraiment toko orienté comment vous ça pour que vous soit chaîne na yo la télévision. S'il vous plaît, Berosat ils en a besoin, na yo papa ils en a besoin na ya na ngai na biso surtout. Toya Berosat vraiment ils ont application moko, ils ont très simple yango vraiment. Nga moko dia na kati na kati ya Berosat bozomona la chaîne ya télévision ya nguyo. Ngaki abato silisa tomona ba chaîne ya télévision ya nguyo na Berosat bande ko bozola na ngai eza malobate. Eza malobate ba chaîne ya télévision ya ngwana omona Berosat omona bilo moko zo le kaboye ya ngwana. Berosat ya ngwana na mati kuna ba chaîne ya ngwana na mati lisusu omona ba chaîne ya ngwana na ke omona eza antenne A yangwana au CBS yangoyo Broda TV yangoyo tozali na ba chaîne ebele vraiment chaîne ya Yemoko NKV ya DG yangoyo ba RTLC yangoyo ayo tozolanda biso exemple bouquet RTLC yangoyo ba media yangoyo Mediasat yangoyo Fidèle du mauvais yangoyo ozomona yangoyo Fidèle du mauvais chaîne na bino collègue ba chaîne surtout la carte de Berosat. Les seuls et uniques chaînes ya Berosat, Fidèle du mauvais TV, Kota wa surtout sur l'équipe Fidèle du mauvais TV Musapili et Katani. Kota ya Fidèle du mauvais TV, au moment où on a à côté bongo, connexion facile. S'il vous plaît, connexion facile. Mbalamo moni, monde à mon à côté, mbalamo na moni. Ah, merci beaucoup. Merci Kintasa, merci Kwazaville, merci Nabaïban surtout pour l'indiquer votre humble serviteur Serge Fidèle. Autrement, appelez Motonzambe, animateur, Nabino, journaliste, Nabino, chargé en marketing, Nabino. Je vous invite, bateau surtout vous avez la maison, Nabino, vous avez la entreprise, Nabino, vous avez la numéro 1, tu possèdes Nabino, Moussala Malamu avec Berosat, équipe Mobimezali, la chaîne de télévision Malamu, Ezali.
bino mbote pe na sukisi na bino pona lelo tokutani na mikolo oyo ezali koya bye.